Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, banza sango ya Congo. Ngai nayaka awa na mputu, kokolisa bongo nanga kozua mayele kozonga mboka. Bailo kanto redi amisi. Ah mama mukili ndima ngai te pona nini ngai na salisaka pe na salisaka baninga. Edino image témoin na Bertin Marvel ba témoin ba sezanga di biso nyonso tu yauli tokutana le 14 août wapi pai bailo kanto redi amisi akoyemba epa ya Junga 2 okula epa Junga le 14 août bailo kanto apesi no rendez-vous boyoka bandiru misana ko bandiembo lengi wana na bosanité yemoko Cornélie Malongiskin kozanga te le célèbre a dit ozala yo kozanga te rendez-vous bekuna. Redi Amisi, dans sa répétition, il se prépare comme un athlète, s'entraîne avant Yarosa Likambone. Redi Amisi, Azana, première répétition, na Ebota la Lolenge, répétition, le kaki, pour vous dire que le concert du 14 août chez Junga 2 aura lieu. Bailo Kanto Redi Amisi. Namakasi, Penabili, Namaboko ya Emoko ya Edino Image. Regardez, appréciez. La
ndimbola e papa nga redi ye nalanga makambo nga mona mema na yebite na kotuna tina merci beaucoup donc voilà. Donc le 14 août na Orly, donc il fallait battre na bino après est-ce qu'on a venu bailler le canto, donc j'ai bien vraiment na meko edi no image pendant sango ya Congo nengezaka, donc toi na répétition boya rebelle vraiment le 14 août wana, donc ça a bien quoi, donc toi na répétition bolanda kaka. Bonjour, place où aller. Pour mon cas, tous en pleine séance à répétition, donc atterrissage forcé à aider nos images. Nega vient dans général des phares. Aider nos images, mokako soa, ok ne liboso. Oh ya leki azate. Mais mingi torlobele là. Le 14 août. Et pas ya Yemei le PDG Djonga Okula. Tout le monde a présence à ma vie, na biso ba wabarik le ba alia. Hein, tout le monde a Jean-Marie Malomba, tout le monde a Salem Service. Tout le monde a équipe alia, ba Vieux Madoka, Ramazani, Lalas. Donc ngaïmon ali le Matelo, Denis Lutula, Fila Basele, Fanel Ali, Yemoro, les grands prêtres rédits à Missa na Libanda. Donc à se déplacer moi mouké, mais tout ça toujours na collé quoi. Donc tout bête na c'était donc mingi ba mansa tout. Boye bikara do bana poto ya kala boya koyo kamna bankunga lokola bazakina, boya koyo ka bankunga lokola ba rendez-vous, hein bankunga peno kamna ba chanson anthologique ko ekufaraté. Do banze mona bima ça fait plus de 35 ans. Mais ils allaient toujours dans moto non. Donc ils disent non yo komi awa donc to yebisa. Na Londres so bo katsa boya. Ko parce que ndula bo ezala li soutien na Panama. Bato bana kat na Lola boya. Donc to sengi bino alino sene ba masa tout ya Lola boya bo zala koto parce que les 14 ça va inda. Le pas PDG Djonga Okula. Donc deux fois tu venu mais zakara moko les 14 août. Et pas ya Djonga Okula na Orly biso no suto kutana na staff mobimba musique pota na poto nana lutula bino nyonso bozala donc osala bien quoi ba ser nanga ba José Kongolo Didier Losango na musika to bosanité. Donc il faut hein boromona ba bilili à partir ba côté na botalara. Donc vraiment qui pesa makase qui pesa munene donc to le bateau beta c'était le 14 août. Et pas ya PDG Djonga Okula. Donc ba staff nyonso faut bozala ba soutenir Denilson ngaye bino tout il faut bozala pour ça là c'est bon quoi. Donc mingi ya relobalité do événement ya le 14 c'est le matelo quoi. Nous ne sommes pas Mokonda Selembao, vraiment Paris ça va tomber samedi le 14 est tombé Monika Mokonda Selembao, Jean-Marie Malomba bien habillé, babi tenue exigée, en tout cas tenue correcte, il faut la tenue correcte. Jean-Marie Malomba là tiboué. Vraiment samedi 14 chez Djonga et Koyinda Mabe. Alors toko tout na impression il y a Jean-Marie Malomba pour de coûter la répétition et pas arrêter à Missi pour savoir que confirmation que concert réali Toyo Kashiko Jean-Marie Malomba message na memeli bana Paris pour na mokola le 14. Bonjour Jean-Marie Malomba. Edino photo, Edino makambo, Edino binomo boyebi ndenge Edino tanga sala musala ne ya kitoko.
vraiment tozana mingi ya koloba te mais tona mwanda mba koloba na ya mwa muke wana yango me sala ke baya ya bola muka pondenge zana le 14 za ya ko yinda na ndenga mukete donc vient na biso ready amisi donc akopesa mele pa ya jonga okula donc na ndenga mukete baya bino ba famille boyebi ba olinga musique donc ndenge zana eza makambo ya tokutana et pa ya jonga le 14 donc à partir de 20h 21h tout ça déjà wana donc pour tout soutenir mission na biso boyebi c'est ready à misi donc les 14 on est dans nenga mukete donc ce biso ba mokonza selemba to temilango bana selemba to temilango bana gal to telemi donc yana nenga mukete donc bayaya bela wapi Hollande Suisse boyeba que les 14 ya boya tozala ebele surtout na Paris on a na minga kolobea te jonga na Orly do soko betika na obeti na ba Facebook partout komona ke adresse ya jonga ya Orly e kobima donc ndenge za wana biso tout on a ba téléphone bimisa makambo ebele donc bobeta bokomona adresse ya jonga oya komi na minute oyo place makambo zo pesa na ndenge mukete tous les musiciens à combo tous les musiciens obino boyebi baso le kakuna pa ya jonga donc le 14 ya sko li solo penza ya vient na biso ready amis mingongo boyoka wana yango ka kezo continuer oboka na vieux beaucoup yango ka kezo continuer oboyoka ba yemba cérémonie bona général de fao eloko mo basana ya kitoko wana na balusiana yango ezo continuer ka mungongo wana donc le 14 za ko yinda nenga mukete donc na yebisi bino bayaya boya toya ebele na ba mama to sangana po to meka ko sepela pona likambo ya le 14 yango donc ezala dans ekitoko donc toza ebele awa ba wa barikle bazali awa ba salim service bino boyebi donc azali awa donc ba dadi soso de parce qu'on dinga bazali ba Cornélie malongi skel lo mikite le bâton bazali donc toza ebele donc ebele na sengi bino boya ba Flori Lubaki le bogar na mboka na musika to bosanité donc ndenge zana to soutenir ba mission na biso to pesa bango donc ndenge zala ke so toza na bango toza na biso ba na esengo biso pe to na esengo donc na minga koloba te donc na sengi bino kaka bayaya to ba okutana le 14 ango toye bakosola toyo kapé mo ngongo wana o ya ready ya miss donc merci beaucoup bon vraiment le but général des fois que ceux qui nous avec musiciens alingaka laksanga na yemba bien avant bien mettez mana musique noté na komeka kaka donc ndimbola papa nga ready nalanga makambo ngamona mema na yebite na kotuna tina Edino, yoza fin, mutaliki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, shikote bango. Edino image, banza sango ya Congo.